Nanga tolo be la vie ndenge na bande oloba tout à l'heure na introduction na biso émission na ndeko nanga Papi Gain na pesi na bande ko nyonso mbote na ba congolais nyonso partout na monde bazolanda biso na tolo be la vie encore ngai ndeko na bino Chikeva na ye na cadre ya éveil ya combat autoza nango ya éveil pona ko meka ko résoudre ces problèmes ya Jésus-Christ oyazali un dieu astrologique. Donc Jésus-Christ est le Dieu de la Bible, c'est un Dieu astro-théologique. Alors histoire naye, c'est le azali mwana suka ya ba divinité nyonso historiquement oyo babima avant ye. Alors na tchelibino wana tozana Horus na Égypte, tozana Attis na Grèce, tozana Krishna na Inde, tozana Dionysos na Grèce, tozana Mitra na Perse et puis tozana Jésus avec les Romains, avec l'église catholique. L'histoire de Horus ezali depuis 3000 ans, Attis na Grèce est en 1200. Avant l'an 0, Krishna 900 ans avant l'an 0, Dionysos 500 ans avant l'an 0, Mitra 1500 ans avant l'an 0, mais tout le barra des fois avant Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ c'est le dernier. Donc bon mona basé belé, mais je prie qu'à quelques divinités, bah oignon so basa ba yaya nae. Alors chose eza bizarre bande konangai na lingi ya moto sali sabo mayele na biso, ndenge ba koko na biso andolo bato za la ba muntu. Muntu donc muntu aza mutu amayele mutu aza évolué spirituellement toto za la Congo parce que la Congo c'est un état de conscience, c'est un état d'élévation. Yango des fois toujours comprendre comment to libérer mboka na biso to mboka za na problèmeité parce que mabela Congo to changer ba combo mais ande batunde baza na problème. Alors bref bande konanga chose bizarre ezali awawa na après bon poser question nani a copié muninga. Nani a copié Mouninga? Est-ce que ça bango nyonso ba copié pas Jésus? To Jésus m'a copié pas na bango. Pour l'isolo ya Horus c'est bétama avant Jésus, l'isolo ya Attis c'est bétama avant Jésus, l'isolo ya Krishna bétama avant Jésus, l'isolo ya Dionysos c'est bétama avant Jésus, l'isolo ya Mitra et bétama avant Jésus. Bango nyonso bomoni awa babotama na vierge. Maman na bango azaki vierge. Babotama ndenge bomona na Nouveau Testament lokola Jésus. Bango nyonso bomoni abazaki na 12 apôtres. De bomona na Bible. Bango nyonso bomoni aba yali bana ya Nzambe. Donc bana Dieu quoi, nde to lo bana Bible. Bango nyonso bomoni awawa bazaki ba sauveur. Bango nyonso bomoni aba kufa na croix. Bango nyonso mona ba c'est quoi troisième jour. Troisième jour ba yali ressuscité. Donc ndeko nanga Papi Gain, soko zala bien na moment oyo o meka mpe ko balancer ba photo na bango. Il y a des divinités on est sur mona bandeko donc ba photo bozo mona ezoleka et ali ya ba divinité on a Horus, Attis, Krishna, Dionysos, Mitra na Jésus. Alors bango nyonso ba vivre même histoire, ba trahissa pe bango, ba trahissa bango. Neti Horus a été trahi par Typhon. Donc bango nyonso ba zo ba benga bango ba alpha omega, alpha et ali première lettre ya alphabet grec, omega za dernière lettre neto le baka. Un alphabet A na Z. Donc bango nyonso ndenge moko babenga bango lumière du monde. Lumière du monde. Bango nyonso. Alors ainsi de suite. Maintenant la question toujours se poser nango nani yango a copié muninga. Alors maintenant réponse na biso pour to comprendre yango eza na astrologie. Parce que bon na bango nyonso babanda ba terre na temple na âge à 12 ans. Au moment où bango nyonso babanda musala na âge à 30 ans. Bango nyonso. Alors, réponse, il y a problème oyoyo ezali na astrologie. Bakoko na biso banda mokile salama banda ko se poser mokile salama ndenge nini. Alors, à partir ya ba question banda ko se poser ndenge mokile salama, ba ko bimisa ba science ebele neti ba botanique. Ba ko bimisa ba zoologie. Ba ko bimisa ba mathématiques. Baye ko bimisa ba astrologie, baye ko bimisa ba chimie, ainsi de suite. Pour na ko étudier rapport ya mutu na environnement na mokilo eza tout autour na ye. Alors c'est alors na astrologie baye ko comprendre les rapports ya ba astre autre eza na mokili na mutu. Yango la fois passée, tant on a bandé ko expliquer, tant on a parlé sur comme Dieu, na lobaki le mot le nom Dieu. Les alliés qu'on désigne et outil la langue indo-européenne, DI, dans le bas qui la fois passée, et il y a le astre, et il y a le jour, et il y a le lumière.
Or, les astres sont des lumières. Yango des fois le nom de Dieu est dessiné la lumière céleste. Ba corps lumineux aux na likolo. Le nom de Dieu ngolo ba étoile. Parce que étoile est ali corps moko ezopé sa lumière. Yango na origine yango indo-européen. Donc ba indo-européen. Donc et ngolo ba dei avant ba traduire yango na ba langue belende na loba ki la fois passée. Alors maintenant tozo kende na zodiaque. Boromona pourquoi ba divinité na nyonso bazali ndenge moko. Oyo bola na bien de konanga. Oyo ezali croix. Na salle en ronde pour vous comprendre. Croix oyo ils ont 4 parties. Première partie, deuxième, troisième, na quatrième partie. Alors, na chaque na astrologie ba maison. Première maison, deuxième, troisième, quatrième maison. Et chaque maison est divisée en 3 signes zodiaques. Yango bomoni. Yango bomoni. Donc, qui fait 3 fois 4, ça fait 12. Yango monaka 12 apôtres. C'est par rapport à 12 signes zodiaques et ça awa. Yango mona 12 et il y sur 12 tribus d'Israël. Ce que la Bible bormona l'isolo ya Joseph. Na bande konaita nga ju vision soki ndoto amoni bande konaye ba fuka melie. Amoni ba gerbe ya bande konaye et fuka meli Joseph. Donc c'est lié à l'astrologie. Alors maintenant, lorsque le soleil est à Awawa, bon, moi même dans ma photo belé, il y aura une photo de faire les Awa tout à l'heure, botalango bien. Bon, moi na elongi ya Jésus, et ça na croix na simaboye, na boule moko, et puis elongi ya Jésus ça na kati Awa. Donc pour relaxer, le lien il y a Jésus na astrologie, le dieu soleil Jésus. Au moment avec Égypte antique, Horus azalaki mutu batchei boule ya soleil na mutu na ye. Ba divinité na Dieu c'est bon bazaki ba représentation anthropomorphisme ya soleil. Parce que ba koko na biso ba codifier ki astrologie, ba codifier ki yango na ba symbole. Yango boromona ba signe zodiaque, ils ont la forme à bélier, ils ont la forme ya scorpion, ils ont la forme ya vierge, ils ont la forme ya verseau, ainsi de suite. La forme on a ba poisson, ainsi de suite. Et ali ba forme moko symbolique, il y a codification, il y a enseignement, il y a zodiaque. L'enseignement et l'astrologie, ils ont une partie physique et une partie spirituelle. Mais là, on n'est pas venu de Yarolo Belango Lelo parce qu'ils ont enseignement moko moulaï. Alors, bon, on a bien déconnant. Lorsque le soleil est bandaka, et ça, le cycle annuel dans une année, premier signe zodiaque à l'ibosé, c'est le bélier. Tant que tu as par exemple, tu as une maison du bélier, c'est awawa. Tant que tu as un bélier, bon, on a tout expliqué, chaque maison a 3 signes zodiaques et forme un angle à 30 degrés. Donc, chaque signe zodiaque est un angle à 30 degrés, angle à 30 degrés, angle à 30 degrés, angle à 30 degrés, angle à 30 degrés. Ce qui fait que le soleil, tant qu'il y a un signe zodiaque avant pendant 30 jours, il y a un angle à 30 degrés. Il y a un moment où la Bible Jésus a bandi Moussala à l'âge à 30 ans. Horus a bandi Moussala à l'âge à 30 ans. Mitra a bandi Moussala à l'âge à 30 ans. Atis a bandi Moussala à l'âge à 30 ans. Maintenant, lorsque le soleil, le Jésus n'a âge à 12 ans. Azalaki na temple. Le temple signifie la maison. Temple signifie la maison. Et puis il a 12 ans. Le chiffre 12 symbolise les 12 signes zodiaques, les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, les 12 familles humaines ya mokili. Yango zo symboliser les 12, yango ezali codifié na chiffre 12. Les 12 lumières, les 12 soleils, les 12 univers, ainsi de suite. Alors, maintenant, tant que Jésus a âge à 12 ans, dans le temple, Jésus n'a pas maison nyonso oyoyo. Azali kopé sa lumière naïe. Yango bokomona na mokili, c'est à partir de midi, le soleil azalakana gloire naïe nyonso.
na mundene na ye na zénith na ye aza ko transmettre lumière donc azo transmettre connaissance na ye yango bomoni babi Jésus à l'âge de 12 ans bokomona ngo na histoire ya Jésus tango abotamaki à disparaître Jésus a réapparaître encore na kata Bible na âge ya 12 ans na âge à 12 ans tango atei à disparaître Jésus a reçu ko bima na mokili na âge à 30 ans ba baptisé na Jean-Baptiste donc pour nous comprendre que tango moni Jésus na kati ya temple à l'âge de 12 ans c'est le soleil à midi azali ko pesa rayon na ye et c'est le soleil encore na kati ba maison nyonso o na quatre maisons azali ko transmettre rayon na ye yango balobi Jésus à l'âge de 12 ans alors maintenant le soleil sikoyo tangu azali kokita akomi vers mois ya automne tango akomi vers mois ya automne to remaraka ngo na mokili na biso butu ekomaka mulai jour ekomaka mukuse donc si le zodiaque o eza côté oyoyo ezali scorpion or toyebi scorpion azaka na venin moko soki a chubi il faut kufa donc le soleil tant a commis awawa abandi ko kufa yango boko remarquer na vie na biso na mokili na à partir ya mois d'automne na période ya automne butu e komaka mulai jour e komaka mukuse le soleil abandi ko kufa alors tant soleil abandi ko kufa malem akoya ti awa na sud o na sale bino zali croix akoya ati na sud ou ezali sud, ou ezali est, ou ezali l'ouest, ou ezali nord. Donc nord, soleil a la position de Yamakasi. Et maintenant, lorsque le soleil a na sud, bah bien la constellation au croix du sud. Quand le soleil a recommandé à sud dans le mois de décembre, le 22 décembre, il y a chaque année, soleil a koufaka, a disparaître totalement à mon anaraté. A ça 3 jours. Dans Balobi, Jésus-Christ est mort sur la croix, Horus est mort sur la croix, Mitra est mort sur la croix, Attis est mort sur la croix, Dionysos est mort sur la croix. Alors, tant à Koufi, alors ça, 3 jours. Et puis, tant ça, 3 jours, le 25 décembre, Jésus-Christ est ressuscité, Horus ressuscité, Attis ressuscité, Dionysos ressuscité, Mitra ressuscité. Alors, tant à ça qu'on ressuscité, le 25, résurrection du Dieu Soleil, ou résurrection, la naissance du Dieu Soleil, dans cadre de la naissance à Dieu Soleil, parce que le Soleil se lève à l'est, il y aura 4 étoiles et qu'on s'aligne. Les 3 étoiles oyoyo, étoile il y a Orient. Il y a un Bible mage il y a Orient. Et puis étoile il y a 4 étoiles Sirius. Oh, Bakongo, étoile de Kakongo. Et qu'on s'aligne les 3 rois mages au étoile Oyoyo. Et qu'on s'aligne vers étoile Yassuris. Bangono va s'aligner la direction et l'effet du soleil. Le soleil est sécuit, le soleil est botami. Donc, il y a dans la Bible, il y a 3 rois mages, Jésus a botami. Et ça, c'est histoire. Il y a soloté, mais ezali enseignement moko astro-théologique codifié. Alors, le soleil est en Rolamuka, abani marche nae, ti na printemps. Vous remarquez, il y a une chose, dans l'équinoxe du printemps, c'est comme parce que le soleil, depuis l'Antiquité, a dit symbole de la vie. La lumière est le symbole de la vie. Lorsque le soleil disparaît, on a vu ce point à Bango, Mokili et Koufi. Et Boutou est un symbolisme, il y a Kao, Mokili et Koufi. Il y a un voir même en automne, tant que Molile comme Moulaï, jour comme Moukié, on a vu que Mokili et Koufi. Alors, tant que on a Ebandi Koufa, tant que le soleil, dans le mois de décembre, et disparaître totalement, et Nikolobake, Mokili et Koufi, parce que le soleil qui donne la vie. Le soleil qui est le sauveur Yamokili, le soleil qui est la lumière Yamokili, Azali le sous-souté. Alors, tant que à 5 le 25, le soleil est revenu, la vie est liée. Alors, Kolongwa ti koya passage, Pâques, qui signifie passage, Aroya printemps, et na printemps à ce moment-là, on repère sa rayon, on repère sa lumière dans la nature,
Ce qui fait que biloko nyonso na mokili ebandi kozonga. Babi, le soleil est le sauveur de l'humanité. Le soleil est la vie, le soleil est la lumière du monde. Bande konangai. Voire même, le principe, il y a le bien et le mal. Et outi na Égypte antique. Parce que pourquoi bako qu'on a biso, bandaki ko symboliser soleil. O baso benga ye na kombo ya Horus. Baso benga ye Horus, le soleil, bando benga ye Horus. Horus c'est qui incarnait la Maat. La Maat c'est symbole ya ordre. Ya makambu ya malam. Et puis opposé na ezaki Seth qui incarnait le désordre, le chaos. Seth yangwana ezali symbole ya butu. Et puis Horus ezali symbole ya jour. Bon, comme on a même la Bible dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, Dieu sépara les ténèbres à la lumière. Il nomma la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, ezali équilibre. La lumière et les ténèbres et marchent ensemble. Quand on a une notion, il y a le bien et le mal au biso de Zarana Yangote. Pour na bango, ezalaki que Horus, tant à la mukakana tongo, aye, donc la création, ezalaki moi cycle moko, il y a soleil. La levée du soleil na tongo, et baneko créé biso. La disparition du soleil n'a pas quoi. Et baneko sala ke mokili et koufi, parce que Seth a gagné Horus, et puis Horus na tongo agoya a gagné Seth. Alors c'est ce concept wana, le chrétien bagoya kozwango avec Rome, avec la création de l'église catholique, lorsqu'ils vont créer la divinité de Jésus-Christ, le Dieu soleil Jésus-Christ, bagoya kocha concept il y a le bien et le mal. Il y a le bien et le mal et ça la raté na sens obiso de kanisaka. Le bien et le mal ezali intention oyo ezali ko poser acte na yo. Boko monango même soko ke na tribunal ato boma ki muto ato sala likamoko avant chicha condamné fois yoka pourquoi yo sali bongo. Donc concept même le bien le mal et où tu wana. Yango bande konanga il faut se poser la question qui a copié qui? Est-ce que ça Horus muto a copié Jésus sachant que Horus a existé bandaka l'avant Jésus? Est-ce que ça Mitra muto a copié Jésus sachant que Mitra l'isolo na ebetama bandaka avant Jésus? Donc tout ce qui est de Jésus de la Bible est lié à l'astrologie. Donc le soleil a toujours symbolisé la vie, la délivrance, les sauveurs de l'humanité par rapport à la lumière naïve. Absence à soleil, ezali absence il y a chaos, mokili et koufi. Alors, bande konanga, pour conclure, nangina l'examino parallélisme moko. Ce qui na Bible au temps ya ba chrétien, baloba Jésus a koufa vendredi. Jésus est mort vendredi. Surtout que na Congo, Fumukimbang a koufa vendredi. Vendredi, ezali 6e jour par la biso. Premier jour de la semaine, malgré Bayuda Bayiba biso, ezara dimanche. Dernier jour de la semaine, ezara samedi. Et où t'as pas la biso samedi? Par rapport à Sambo. Sambo a dit. Yango bimi samedi, sabbat, ainsi de suite dans la langue moussus. Alors, Jésus a koufi vendredi na 15h. Fumukimbang a koufi vendredi na 15h. C'est symbolique, bande konangai. Qu'est-ce que Nzambe alingi enseigné biso na corps ya Fumukimbang? J'ai toujours dit, le corps Fumukimbang, on a bien le médunetaire. Corps ya Fumukimbang, c'est écriture ya Nzambe. Corps ya Fumukimbang, ezali livre ya Nzambe. Corps ya Fumukimbang, ezali livre ya Nzambe, o ekomami ba secret ebele pona biso, o ekomami le message ya biso pe ya mokili mobimba. Na corps ya Fumukimbang, Nzambe a enseigné biso aza véritable soleil. Le grand soleil invisible, indéfinissable, impénétrable, insondable. Oyo mutamona ngo nanute. Oyo biso tozali ba produit nango. Oyo biso tozali ba produit nango, ba créature nango. Parce que le soleil est le symbolisme de la vie. Alors Nzambe azali la vie invisible des invisibles, Nzambe azali la vie indéfinissable. Alors Fumukimbang a koufi vendredi na 15h. Na 15h. Soki to kaboli 1 na 5 et sali 6 qui correspond à vendredi. Qui correspond, Sobotali montre
toza na 12 heures, toza na 6, toza na 3, toza na 9. Qui correspond na 18 heures. Parce que le soleil, quand on a na makasi nango, quand on pèse à rayon nango, il faut na midi. Azana zénith nango. On nous parle, et la mort de Fumukimbangu n'est pas une mort ya sens ya baliwa ou ya biso. C'est une mort symbolique, mort et enseignement pour nous enseigner biso le départ de la lumière. Le départ de la lumière. Yango Balobi, il est mort à 15 heures. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce qui va se passer? Là, tu as 7 heures, tu as 8 heures, tu as 9 heures. Après troisième heure, et après 18 heures, c'est 9 heures. Et à 9 heures, dans ce témoignage, il y a la résurrection à Fumukimbangu. Bon, mon Fumukimbangu a été ressuscité à 9 heures. Mon qui est dans Lubumbashi. Autant papa moko bon mon masolo na et puis na midi ba monié na Kinshasa. Alors le même Fumukimbangu vous remarqué na même moment à Sala 13 prisons. Pourquoi 13 prisons? Le chiffre 13 toza na zodiaque. Toza na 12 signes zodiaque, na moko soleil comme 13e. Malgré la transformation explication du chiffre 13 na Kabal, na ndenge na bango, je n'ai été pour le belango lelo, mais bon, le chiffre 13 est lié à Fumukimbangu. Lui-même le soleil et aussi les 12 signes zodiaques qui sont les 12 familles humaines. Donc, pour nous dire que Nzambe Nakati Nzota Fumukimbangu est venu nous enseigner une chose, qu'il est le véritable soleil de l'humanité. Le soleil indéfinissable, le soleil impénétrable, la source de la vie. Dans on a bien corps, il y a Fumukimbangu, le corps physique, comme les médounétaires. Et ça écriture Yanzambe que nous devons décoder. Il y a aussi une chose. Il faut botalaka ba nombre na ba chiffres. La mathématique est la science sacrée et est une science spirituelle. Pourquoi Fumukimbangu babetaka 120 fouets chaque jour? Il faut dissocier tout ça. Na kata kor ya Fumukimbangu, Nzambe aza ko enseigner biso nini? Les zéros qui symbolisent les zéros. Les zéros c'est les cachets. Les zéros symbolisent la graine primordiale, la sémence primordiale, les spermes primordial, à l'état caché, à l'état inactif, à l'état subjectif, à l'état de somnolence. Ok. Le 1 symbolise l'entrée du zéro. Donc cela veut dire, le 1 désigne la manifestation du zéro. Et dans les zéros, voire même les alliés nomoko d'origine chaldéenne, zéro, qui signifie la sémence. Ce botangi livre moko intitulé Les Deux Babylone. Les Deux Babylone. Pour mon ango, Les Deux Babylone. Ce vous téléchargez même l'internet pour mon ango, Les Deux Babylone. Le terme zéro désigne la sémence. Et dans les zéros, il y a tous les éléments de la création. Les zéros désignent la création, l'existence à l'état informe, à l'état non défini, à l'état caché. Parce que ce qu'on a dit zéro, moi, oyeba te et l'oroni n'est pas à zéro. Alors pour oyeba et l'oroni à zéro, il faut se manifester dans 1. 1 symbolise quoi? Makamunyo se zagat na zéro dans l'unité. Oromonango et pas Fumukimbangu. Alors qu'est-ce que signifie les dés? Les dés est le principe de la dualité. Le principe de la création, le base, le fondement ya mokili, et ça na dé. Biloko nyonso na mokili ezaka mibale, ba pine ezalaka mibale, même si on a vie politique, bon on a tabasa na 200 partis, il y a toujours deux grands partis muté primaka. Au nango ma colonie za mibale, miche za mibale, ma boko za mibale, tout est dé. C'est la loi de la dualité. Donc maintenant les 120 fouets za ko expliquer nini. Que Nzambe agit dans la création. Le corps Kimbangu est l'ensemble de la création.
Et la lumière invisible agit dans la création. Yango moni ba bete 120 fouets chaque jour bando bete 120 fouets aller la kana été. O bete 120 fouets chaque jour aller la raté à bouger raté. Mais yo nanga so ba bete so 3 fouets to reçu ba peto leli. Alors les 120 fouets quand tu n'as vu à Fumukimbangu ezali ko expliquer biso Nzambe les caché. Qui nous a créé biso otozalaki super mais Nzambe na ba reine na motema na ye. Et après nous avons été manifestés. Na parole na eto bimi na munoko na eto komi un. Te ko sa forme na D. C'est Nzambe wana impénétrable insondable, c'est lui qui agit dans les corps Fumukimbangu. Yango bombo na ba chiffre au 120 13 Boromo nango 13 Boromo na vendredi 15 ndenge na otiko expliquer tout à l'heure. Bozomo. Surtout décortiquer voire même 13 Boromo na yale 1 qui symbolise l'unité de la création. Yango omona que soko boti même bana na yo bazara toujours 1-1. Bazui ADN na yo mais bana bango moko bazana différence na bango par rapport à ba empreinte. Okobota ba no 10 bango nyoso ba kokalate parce que chaque monde a sa ba empreinte na ye. Voire même yope malgré transmettre bango ba ADN na yo, oza différent na ba no par rapport à ba empreinte. Donc chaque élément de la création azana ADN ya Nzambe. Mais ce qui nous fait la différence na Nzambe parce que Nzambe azana empreinte na ye, biso pe tozana ba empreinte na biso. Yango voire même et déterminaka liberté na biso, autre le ba liberté permissive. Donc bon on a un qui symbolise encore l'unité de la création, Nakatia Fumukimbangu. Les trois, surtout c'est des trois, nous avons le D qui est là, qui symbolise la création. Et puis, le troisième, c'est le produit de D, l'être universel. Fumukimbangu, le corps Kimbangu incarne le modèle de l'être universel. Parce que même pour notre bota, il faut que ça la batumi balé. Même pour notre salle il faut que ça la dé. Donc cette création dans l'unité peut entrer que dans la création en principe il y a D pour produire le troisième qui est l'être universel Fumukimbangu, l'âme universelle. Fumukimbangu botale karate ya nzoto mais botale un peu makambozan l'âme universelle. Yango Azali le père de l'humanité. Il est le soleil central. Ou Azali ko allumé bisognos. Il est le rat. Il y a Égypte antique. Le soleil invisible. Qui dit Kimbangu, qui dit Nzambi, Tulendo, Mvuluzi, c'est la même chose. Alors tant que vous comprenez Fumukimbangu, vous avez la corps ou la tiliputa, mais vous avez la manifestation, l'acte où Nzambi pour Tulendo Kimbangu a posé dans la nzoto ya Kimbangu. Voilà le message que l'histoire de Jésus, je pense que c'est aussi ici. Jésus, c'est un Dieu soleil. Il a expliqué tout au long, il y a astrologie. Donc, on a pu faire passer l'image de Bomoni Yango. Bomoni, pourquoi Akoufa na croix. Ils allaient par rapport au soleil qui se retrouve dans la croix du sud, na sud. Et puis pourquoi Bomoni Pâques, Bomoni Printemps. On a expliqué tout ça, Makamotali, il y a soleil. Donc, on a parce que le temps, ils ont compté. Moi, je suis temps ébélité. Mouto ko comprendre te c'est pas la peine au finga ndé mutu so finga nga idiot bat musu ba finga nga o finga na répondre nga ita to finga millions de fois je te réponds pas mais na osenga na yo bande ko nga so comprendre te la moindre des choses comme question na yo na commentaire ou bien téléphone nga ya fichaka obengi nga obinde ko nga ndé ba musu ba salaka mais makambo lo bay bonga na comprendre yango te ye ezandenge nini pour monde comme ça bien na téléphone atindelinga tikenga ku du message mo na répondeur hein ozola ksani na lobi na bi mende ko na ngai bitumba ku na nga pe makasi ta ko bunda vraiment je suis désolé ngai na bunda na ngai te donc je n'ai pas ce temps là c'est normal parce que yemo Fumukimbangu so ba fingi bon ngai ku tu Freddy na lobango donc oh ça la question na c'est pas la peine benganga soko sunga ite tikela nga message na auto mon émission na yo olobaki boye qu'est-ce qui ne va pas expliquer nga na benga yo na rappeler yo na ko expliquer pourquoi na lobaki bongo nazo lobela bino pour na déclaration mon pape François tout ça la 2 avril 2018 papa tout loba l'actuel bible est dépassé et tout service n'a rien époque oyoyo pour na côté ya ngo makambo ya Nzambe donc a tout annuler l'actuel bible alors d'ailleurs il faut pas comme bible asika. Et d'ici là, à organiser commission moko, où il y a des sabatinios sur Bamayele, il y a des mangomanios sur Pobakoma Bible Sika. Alors, bande konanga, vous avez l'habitude à voir la Bible, c'est parole en Zambie. Ce qu'on a dit là, tout le monde question chrétien. Bon finanga ité, même quand bon finanga dans ça n'a réponse ité. Mais n'engine sabino bande konanga.
Ce qui Bible est parole et ensemble. Comment papa peut annuler parole ensemble? Ce qui Bible est parole et ensemble. Comment parole monsieur ensemble est-ce qu'il faut pas comment yango? C'est comme une fois, nazaki na débat moko na ndeko na biso moko ya Congolais le binga na théologien na yokola théologie. Bon, na évité la théologie on le science à la divinité. Alors tant on a ébisi ndeko wana ba ko changer notre père, ndeko wana ya Congolais le bi, de quel droit va ko changer notre père? Alors ba ndeko na ngai. Est-ce que Bible yango, est-ce que ça biso ba Congolais to commande? Est-ce que na kata Bible ya makaba ba tete les na kata? Est-ce que na kata Bible makaba ba mbunza to makaba ba Congo za na kata Bible? Bible eza makambo ya mindele na ba romain awawa. Bible eza l'enseignement moko cabale chrétienne astro-théologique. Alors et service ko de rien na bato ba comment pour ba coloniser biso. Ce que chef na bango ba bengi pape François. O ba bi Viscaris Filidei, le vicaire de Rome. C'est lui qui a remplacé le fils de Dieu. Ceux qui bino ba chrétien bo benga fils de Dieu Jésus. Ce qu'on m'a remplacé Jésus, ce bozo lukaye, pour mon Jésus avant na Italie à Rome. Donc, à une décision, alors la Bible va utiliser le dimanche dans l'église et comme il a annulé, et comme il a caduc, et comme il a ya kala, et comme il dépassé, et comme il faut servir dans le monde dans l'autre et évoluer. Il faut pas changer la Bible à Sika, pas comme makambu ya Sika, pas l'ongola peut même makambu beleza na kati ya Bible. Il y a un fois à commander à la commission où il y a battu comme la Bible. Ouais, ça ramba la libosoté. Dans décembre 2017, bah tu as changé ma prière à notre Père. Bino maloba prière wana Jésus nous tapé ça yango. Que na kati ya Bible maloba ensemble ba ko longola te ba ko bakisa te. Alors tant ba changer prière à notre Père, est-ce que ba tuna ki Jésus permission? Ba tuna ki Jésus permission pour remplacer déjà Jésus à Zalaka comme on est pape François. Donc Azar remplacer à Jésus. Donc tant a une décision à changer, à ko changer na yé. Pour le moment, na makambo za na Bible, et ça makambo ya soloté, et ça makambo imiya bete, et ça a lokuta na lokuta, et ça la mapo soit biso batu mwindu et comme ça biso l'esclave. Alors tant fumukimbango yebisa ki na biso, botanga Bible po boyeba lokuta, fumukimbango lo bayite ki Bible za makambo ya malonga. Yango derrière to sangisa makambo fumukimbango na Bible te, po fumukimbango atike na biso Bible te. Fumukimbango akoma Bible te. Et ça mindele ba komi Bible na bango, livre na bango po ba tia biso na bowumbu. Alors bandeko na ngai fumukimba mazo yebisa biso botanga Bible po tongo na lokuta yango merci na pape François vraiment nenga komi ko so courage ya ko bimisa lokuta na bango lokuta yango bandeko na ngabo fongo na misu botala ka actualité zo le kana mokili papa lobi yango Bible ya lelo eza suko servi lelo comme côté il faut ba koma Bible ya sika kombo ya Bible na pesa yango Bible de 2000 a proposé comme wana Bible de 2000 et que sa Bible ya sika na makambo ya sika ba kolongola makambo ebele na kata Bible bon on a mis ba propos papa zolo ba déclaration na ye même tant que tu koloba récemment awa wake nzamba sala mokilité hein a tu koloba nzamba sala mokilité na États-Unis aloba Jésus-Christ a échoué na mission alors makambo ba Jésus makambo wana tout eza nde ba catholique ba yela biso yango ya biso intérêt na biso ezani na kati. Il y a besoin d'intérêt dans les années nakati. Oh, il y a besoin de commencer à fumer kimbango, de commencer à commissaire chrétien. Oh, maman qui pas vite, à comment chrétien. Oh, mouta matai, mouta ntoko, mouta mpadi, bah comment bah chrétien. C'est faux. Bah toi, bah toi là, on a bah chrétien à mon colomo côté. Bah quand on a besoin, bah bah chrétien té. Bah quand il y a Bible, oh ça, bah quand il y a le kuta. Ndeko na ngai bo la muka. Tala pape. Vraiment yemoko auti koloba yango annulé na Bible. Bible oyo ba pasteur na bino moko boko utiliser lobi na l'église na bino ya makambo ya Jésus wana ba yela ka bino ezali Bible ya lokuta ba annulé yango. Il faut ba koma Bible ya sika na makambo ya sika. Wana makambo papa auti ko yebisa biso le 2 avril 2018. Yango bandeko na ngai message nazaki nango ya kopesa bino yango wana na sepeli kutu bino moko boke de kotala parce que so ngam na lobi yango boko finga ngande bo mesana ko finga ngamelo ko ye moko papa lobi yango eza pe bien po bo yoka po yede mukolo Bible donc débat ko sa suite po papa ye moko a lobi yango matondo Citons ya papigué. Ouais, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, oui, mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? T'as pas tout ça. T'as la Bela bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Bélé.
bawera so Timothée Phénomène Badi Makungu Bateo Muchina donc toi bate belé badachero on est ensemble ici chez biso na biso donc comme là ya bien collé ya bien bate kama biloko africain dans ce moyen biloko africain ozuma ya pepele na pripe ya niekese. Ici c'est Sims biso na biso donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la biso na biso. Mais sur la biso chaque jour il y aura tellement beaucoup na biso. Ce qu'il y a à watté, mais c'est quoi la tradition voilà mon. Baloba ba mela kaka, balera kaka. Donc tout ça la kaka. Ah olia bio. Nyonso ezali nzombo, pondu, ngai mungusu, likapu, Ndakala. soko lungo zongo na biso Nantsafu vraiment lokolo pe ya sombo ezalaka awa donc nyonso oyo ya biso okokutango awa na biso bilengi to chez Sims biso na biso yoka bilengi Molia kitoko momela kitoko toujours sur la biso. Bisika biso love bino tout. Ngai moko ndeko na bino Sims Francis Diamana biso na biso nga moko ye toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi faut koma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka à 10 ans donc voilà donc awa toyebisaki bino koyeba kosola kosala bien na bato biso na biso marketing oyebi kaka banda tobanda ti lelo marketing makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.